Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou nalingi kana loba. Eza na mutu mususu osali ye mabe epoke na yo. Eza na mutu mususu basalaki mabe te. Po ye penza abandaka na ye mabe te kwa. Ye abandaka mabe te. Mais soko bandi ye mabe, zala sûr okoleka te. Okoleka te. Wana eza na ntango ya kala. Banda olobaki babeti yo mbata na litama opesi mbata kutu litama mosusu babeti yo. Sikoyo obeti nga mbata nga na papoli yo penza. Otiko te. Penza oleka te. Po biso tobandaka mabe te. Mabe na mutu abandaka. Mais biso tobandaka mabe te yango wana so obeti nga mbata nga pe nazongisi. Et puis so otindi mwana na yo afinga nga na atake mwana na yo apona otika mwana na wana ozongela yo moko. Mais bana nga nde baokota te. So bozeli bango bana tawana te baokota te. Po baza bien éduqué. Ba bien éduqué penza. Bano bafinga ba parents bato babungaka na bango te. Bano bafinga bano bafinga bato babungaka na bango te. Bana bilakeli mabe. Nga penza obeti nga mbata na ozongisa. Et puis tindi bano bafinga nga na otaki yo moko. Merci. Denise Nyakero ou bien Olive Lembe. Donc entre les deux. Bana bato balisaka. Balisaka bato nyonso tout. Balesa bato nyonso tout parce que eza na bato mosusu pe bazwa tongo. Bazwa penza tongo. Badépendra pe na mutu te. Quel que soit qui titre na yo sokoza nani. Penza oleka te. Po biso penza nde toza bo tosto tia déjà baninyo babenga yango ni. Tosto marka déjà partout. Biso tosala mutu olongola yango aza te. Biso tosala ata lelo olobi oboya kutu te parce que mokili mobimba yebi. Conscience na penza esalaki mwana mwasi wana te avanda na ye parce que asala. Sans ye mbele eloko boye pe esalama te. Biso tolona ti. Tolona penza. Mais quel que soit poste na yo, garde bandi na yo. Garde bandi na yo parce que penza oleka te.